Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. 3 exemples production TV chez vous. Na vidéo à Sika, Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les artères de Kinshasa et Bandi. TV Eza Radio T, TV Eza Radio T, toye na vidéo ya Sika na mukolo ya lelo. Bokota. Pesa sango na moninga ya Sika ekoti, vidéo ya Sika ekoti na 3 Exa Production TV. Bozo landa biso na monde entier. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos appels. Bokota ya lelo ya Sika. Ndenge tolobaki la fois passée na vidéo na biso ya quartier Lodia na commune ya Kasavubu. Lelo toye kolakisa bino quartier Mususu, quartier Salongo. Lelo toza na quartier Salongo pona kolakisa bino balabala ya quartier Salongo na commune ya Kasavubu. Commune ya Kasavubu eza na 7 quartiers. Toza na quartier Lodia, toza na quartier Salongo, toza na quartier Onel, toza na quartier des anciens combattants, toza na quartier Katanga, toza na quartier Asosa et puis quartier Lubumbashi. Tolobi, toza na quartier Lodia, quartier Salongo, quartier Katanga, quartier Onel, quartier des anciens combattants, quartier Asosa na quartier Lubumbashi. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ya lelo ya Sika. Toye kolakisa bino quartier Salongo. Oyo eza délimité par le boulevard Triomphal. Boulevard Triomphal. Avenue Gambela. Avenue de la Victoire. Na avenue Sayo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Un micro wabino Augusto. Totombeli bino botali malamu vidéo ya Sika ya mukolo ya lelo. Pesa sango na moninga TV Eza Radio T, TV Eza Radio T. Tobandi vidéo na biso na croisement ya avenue Sayo na boulevard Triomphal. Vidéo ya lelo tobandi yango awa na croisement ya boulevard Triomphal na Sayo. Construction ya Sika oyo toko komona na croisement ya Triomphal na Sayo. Eza centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Bandaku oyo bozo mona en face na biso. Eza en pleine construction. Kalamingi te inauguration. Nangambu oyo tozali eza commune ya Lingwala. Nangambu na biso à droite nde commune ya Kasavubu yango wana. Totamboli ngambu oyo po to lakisa bino aspect ya centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Yango wana eza na quartier Salongo na commune ya Kasavubu. Awa toza na boulevard Triomphal. Denge boko komona toza na boulevard Triomphal. Bokota pesa sango na moninga. TV Eza Radio T.
toye kolakisa bino lelo quartier Salongo na commune ya Kasavubu. Quartier Salongo tolobi est délimité par les avenues Gambela, avenue de la Victoire, avenue Sayo na boulevard Triomphal. Awa toza na boulevard Triomphal na ngambo ya Lingwala. Toza liboso ya Palais du Peuple. Tozo l'Axabino, centre culturel et des arts de l'Afrique centrale Yangwana. Misala est commis presque nasuka. Ndenge boko komona bakomi kolongola batol wana, batol en bleu wana bakomi kolongola ngo. Bientôt là l'inauguration. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker TV za Radio T. Pesa sangona moninga vidéo ya sika ekoti na 3 Exa Production TV. Na ba quartier ya Kasavubu après quartier Lodia, les loto zongi na quartier Salongo. Tokatisi ngambu po tolakisa bino vue de près ya centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Botala ndenge eza construit centre, ndenge centre culturel eza construit yango wana eza Palais du Peuple, Palais du Peuple yango wana na gauche na biso, centre culturel na droite. Toza sur le boulevard Triomphal. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota. Bande kobalandi ya 3 Exa Production TV. Toye lelo na vidéo ya sika. Vidéo ya sika yango wana. Toujours sur le boulevard Triomphal. Tozo avancer avec le boulevard Triomphal.
centre culturel eza en face ya palais du peuple. Palais du peuple eza na commune ya Lingwala. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toujours avancer vers croisement ya Asosa na Triomphal. Awa tokomi na croisement ya Asosa Triomphal na avenue des Huileries. En face na biso arena ya Kinshasa yangwana en pleine construction. Arena ya Kinshasa eza na commune ya Kinshasa. Na mopanzi ya Stade de Martyrs. Awa toza na croisement ya Triomphal Asosa na avenue des Huileries. Mais biso toza na ngambo ya Kasavubu parce que tokotambola lelo po tolakisa bino balabala ya quartier Salongo na Kasavubu. Awa tokoti Asosa, avenue Asosa yango wana na quartier Salongo. Avenue Asosa yango wana na quartier Salongo. Clôture oyo eza en bleu na droite na biso nyonso wana eza concession ya centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Awa tokomi na croisement ya bavenu Asosa na avenue de l'enseignement. Tokoti avenue de l'enseignement yango wana. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Presque ndenge moko na quartier Lodia. Quartier Salongo eza na babalabala lokola enseignement. Après enseignement toza na Luozi. Après Luozi Masimanimba. Après Masimanimba toza na Oshwe. Après Oshwe Lokolama Kandakanda India. Loja Dibaya. Popo Kabaka na Mangai. Awa toza na avenue de l'enseignement. Tolobi quartier
Salongo ezana babalabala lokola enseignement Luozi Masimanimba Oshwe Lokolama Kandakanda Inzia Loja Dibaya Popokabaka na Mangai. Mais contrairement à quartier Loja na quartier Salongo babalabala oyo eza mikuse mususu ezokende ko se fusionner. Babalabala mususu ekende ko se fusionner. Asi tokotambolela bino na babalabala ya minene oyo ezokende ko déboucher na Asosa. Lokola balabala Kandakanda okolongwa nango a partir ya Gambela ti obimi nango a Sosa na balabala Dibaya pe okobana nango a partir ya Gambela obimi nango ti a Sosa. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza toujours na avenue de l'enseignement na quartier Salongo na Kasavubu. Soko banko ye tozongela nzakomba ye betuno tosala parole betuno tosala parole tudi bote mu mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba Bokota awa tokomi na croisement ya enseignement na Gambela. Croisement ya enseignement na Gambela yango oyo toza na frontière ya quartier Lodia na quartier Salongo. Immeuble Yinde 3 Yangwana, immeuble Yinde 3 eza na quartier Salongo na Kasavubu. Immeuble Yinde 3 immeuble ya papa Franco Lombo Makiadi Yangwana. Immeuble Yinde 3 oyo eza na avenue de l'enseignement. Immeuble Yinde 3 eza na avenue de l'enseignement. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV eza Radio T. Besa sango na moninga. Merci. Parce que tozo koma kaka ebele. La communauté 3 Exa Production TV. Besa sango na moninga. TV eza Radio T. Tozo avancé. Toza na commune ya Kasavubu. Lelo toye na quartier Salongo. Tolobi quartier Salongo ezana babalabala lokola enseignement Luozi Oshwe Lokolama Kandakanda Inzia Loja Dibaya Popokabaka na Mangai. Après Victoire Tolobi commune ya Kasavubu ezana 7 quartiers. Cette quartier ya commune ya Kasavubu yangoyo toza na quartier Lodia, quartier Salongo, quartier Onel, quartier Katanga, quartier des anciens combattants, quartier Asosa na quartier
Lubumbashi. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota, bokota. Toujours avancer sur Gambela. Babalabala nyonso totangi ezolunga na quartier Lodia pour être traversé na quartier Salongo. Quartier Salongo. Malgré babalabala mususu ezokende ko se fusionner. Ezokende ko se fusionner na katikati mususu koleka avenue Chaba. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toza na avenue Gambela. Gambela, toujours kende vers le rond-point Gambela. Awa tokomi na croisement ya Gambela na Kanda Kanda. Croisement ya Gambela na Kanda Kanda yango wana. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na micro Wabino Augusto. Na baoyo bayebi biso te, biso toza 3 Exa Production TV. Chaîne oyo ezolakisa bino balabala ya ville ya Kinshasa et ses environs. Awa toza sur Gambela. Bokota, 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 bokota. Trois Exa Production TV. Chaîne oyo ezolakisa bino ba oyo botika Kinshasa kala ndenge Kinshasa ekoma Kinshasa ya lelo, Kinshasa ya 2024. Trois Exa Production TV. Chaîne oyo ezolakisa bino Kinshasa ya lelo, Kinshasa ya 2024. Na bino ba oyo botika Kinshasa kala. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na baoyo bazwi biso na katikati tolobi toye na quartier Salongo. Lelo toza na quartier Salongo na commune ya Kasavubu. Na commune ya Kasavubu tobandaki na quartier Lodia, lelo toye quartier Salongo. Petit à petit tokosalela bino ba quartier nyonso ya commune ya Kasavubu. Tokosalela bino ba quartier nyonso ya ba commune nyonso ya Kinshasa. Awa toza na Kasavubu. Bokota, bokota, tozokende vers le rond-point Gambela. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo toza na croisement ya Popo Kabaka na avenue Gambela. L'immeuble bozomona wana eza na croisement ya
Popo Kabaka na Gambela. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission. Awa tokomi na croisement ya Mangai na Gambela. Rond-point Gambela yango wana. Rond-point Gambela eza na croisement ya Avenue Gambela na Avenue de la Victoire. Rond-point Gambela yango wana eza na croisement ya Victoire na Gambela. Deuxième avenue oyo tosalaki bino na cadre ya les artères de Kinshasa ya lelo eza Avenue Victoire. Tobani yango na croisement na yango ona Sayo. Awa toza na croisement ya Avenue de la Victoire na Avenue Sayo. Ndenge tolobaki ke quartier Salongo eza entre 4 avenues. Avenue de la Victoire, Avenue Sayo, Avenue Gambela na Avenue na Boulevard Triomphal. Awa toza na Sayo, Sayo yango wana. Na droite biso eza quartier Ronel. Suite à quartier Ronel eza na droite na biso, na gauche na biso nde quartier Salongo. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tokomi na croisement ya Sayo na Victoire yango wana. Na ngambu tozali eza quartier Salongo. Na ngambu mosusu wana na droite biso nde quartier Ronel yango wana. Bokota, bokota, bokota. Concession lupango ya liboso tokutani nango na quartier Salongo eza nde centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Clôture ya ble wana tolakisaki bino deja na ngambu ya Triomphal ndenge komi. Awa toza sikoyo na ngambu mususu na sima nango Avenue de la Victoire. Présentation na yango wana. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les artères de Kinshasa toujours. Pesa sanguna moninga TV eza Radio T. Na bandeko botika Kinshasa kala toye na commune ya Kasavubu. Toza na commune ya Kasavubu lelo toye na quartier Salongo. Quartier Salongo yango wana na ngambu ya Victoire. Ngambu tozali eza quartier Ronel. Avenue de la Victoire yango nde ezo kabola quartier Salongo na quartier Ronel mopanzi oyo. Wana eza centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Na sima nango yango oyo
liboso tosi tolakisaki bino toujours sur l'avenue de la victoire. Toujours avancé. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. La parole, tournons tous à la parole, tout dévote mon massé, et que mon con a lobby, tous on a Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Awa toza liboso ya Athénée de la victoire yango wana tellement eza sujet na biso ya mokolo lelo te tolakisi bino kaka en passant eza na ngambu ya quartier Onel wana eza police d'intervention rapide légion ya police d'intervention rapide yango wana eza na ngambu ya Salongo. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Awa toza liboso ya Athénée de la victoire. Tozo avancer vers le rond-point Kimpwanza. Oyo deuxième entrée ya Athénée de la victoire yangwana. Athénée de la victoire ba commune à portail. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lelo nde lelo. TV za radio te pesa sanguna moninga vidéo ya sika ekoti na 3 Exa Production TV. Toza na avenue de la victoire, tozo kende vers le rond-point Kimpwanza. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Ceux qui botali na ba vidéo na biso ya kala. Bokomona avenue de la victoire tosalele bino déjà avenue de la victoire mobimba à partir ya sayo tina ndenge tokoma na kauka eza na ba vidéo na biso akala yango lelo toye kaka plus précisément na quartier Salongo na Kasavubu yango to côté le mingi na victoire te parce que bosi bomona ngo déjà na ba vidéo na biso akala toko tambola kaka na quartier Salongo. Awa tokomi na rond-point Kimpwanza bisika bacha monument ya feu le président Kasavubu yango wana monument ya premier président yango wana le président Kasavubu monument yango wana bokota eza na croisement ya Victoire na Sosa. Awa toza na rond-point Kimpwanza yango monument ya président Kasavubu yango wana
Soki okiti na asosa boye, ok, bumbu, après bumbu c'est lembao. Awa toza na rond-point Kimpwanza ndenge boko komona. Monument yango wana ya feu le président Kasavubu. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Tomati asosa, tolakisa bino asosa na quartier Salongo ndenge ezaleli. Avenue Popo Kabaka, Avenue Mangai, ebima na asosa te. Awa toza na rond-point Kimpwanza yango wana, monument ya feu le président yango wana, le président Kasavubu. Tobanda koloba Avenue Mangai, Avenue Popo Kabaka, ebima na asosa te. Balabala oyo ebima asosa eza Avenue Dibaya. Yango tokokota Dibaya, tolakisa bino Dibaya ndenge ezali. Après wana Avenue Lodja, Avenue Inzia, Lodja, Lokolama, Woshwe, Masimanimba, Luozi, nyonso oyo ebima pe asosa te. Yango tokosalela bino kanda ebanda na asosa ti na Gambela. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi bokota bosabone, bopartage, bolike. Croisement ya Avenue Dibaya na asosa yango wana. Croisement Dibaya asosa yango wana tokoti. Croisement Dibaya asosa yango wana. Awa tokoti Avenue Dibaya na Kasavubu na ngambo ya quartier Salongo. Toza na quartier Salongo na mukolo ya lelo. TV eza radio te. 3 Exact Production TV, image ya sika. Kinshasa ya 2024 yango yo. Bokota bosabone, bopartage. Numéro na biso eza affiché na se wana. Pona ba suggestion na bino, pona ba remarque na bino. TV eza radio te, TV eza radio te. Tozo lakisa bino image réelle. Montage eza te, levire eza te. Image réelle ya Kinshasa ya mukolo ya lelo.
à Kinshasa ya 2024. Bokota bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Et ça ça na moninga. Bo commenter pour na encourager biso. Merci na bao nyonso basi ba s'abonner. Bao nana ba s'abonner te, bo s'abonner pour na soutenir biso. Communauté 3 Exa Production TV et Mata Ekola et Kende Musika. Merci parce que boza ebele. Boza ebele oyo bozo landa 3 Exa Production TV. Awa toza na avenue Dibaya na quartier Salongo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa tokomi na croisement ya Dibaya na Shaba. Dibaya na Shaba yango wana. Croisement ya Dibaya na Shaba yango wana. Constat oyo tosali eza yake. Ba garage eza partout. Ba garage eza partout. Ndenge boko mona. Ba mécanicien basala cop na bango na balabala. Awa toza na Dibaya, toza na avenue Dibaya, toujours avancer vers croisement Dibaya na Gambela. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na lelo. Des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.
perfectionné makambo toboyaki lobi awa tokomi na croisement ya Dibaya na Gambela ndenge tolobaki ke quartier Salongo est délimité par le boulevard Triomphal, avenue Gambela, avenue de la Victoire na Sayo. Awa toza na croisement ya avenue Dibaya na Gambela. Avenue Mususu oyo toseleki bino eza avenue Kanda Kanda. Awa toza na croisement ya avenue de l'enseignement na avenue Kanda Kanda. Tokoti Kanda Kanda yango wana tozo avancer na Kanda Kanda. Na gauche na biso eza église la Louange. Église la Louange yango wana concession mobimba oyo. Eza ya église la Louange. Place armée de Victoire ezalaka. Armée de Victoire ya archbishop Kutino Fernando elongwa awa ekenda Ngiringiri na Nyangara na croisement Asosa Nyangara etikela église la Louange. Oyo eza église la Louange. Banda to bandaki nyonso oyo eza église la Louange. Awa tokomi na croisement ya Shaba na Kanda Kanda yango oyo. Croisement Shaba Kanda Kanda yango oyo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toza na croisement ya Shaba Kanda Kanda tozo avancer. Tozo avancer sur Kanda Kanda. Tozo avancer sur Kanda Kanda. Tozo kende vers croisement Kanda Kanda Gambela. Tozo kende vers croisement Kanda Kanda Gambela. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que oyo eza église néo-apostolique ya Kanda Kanda. Na droite na biso ndenge boko komona TV za radio te. TV za radio te wana eza église néo-apostolique ya Kanda Kanda na quartier Salongo. Na quartier Salongo, église néo-apostolique yango wana. Awa tokomi na croisement ya Kanda Kanda na Gambela. Croisement Kanda Kanda na Gambela yango wana.
Pona kosilisa les artères de Kinshasa ya mukolo ya lelo tokotaki lisusu quelques avenues malgré eza mikuse ezokende kose fusionner na kati. Tobandaki na avenue de l'enseignement oyo ekangami na Inde 3 na immeuble Inde 3. Tokoti wana tobimi avenue Luozi. Après Luozi tozwi Oshwe ekangami na Oshwe. Après Oshwe ebimi pe Lokolama. Après Lokolama ebimi na Shaba. Tolobi awa eza avenue de l'enseignement. Avenue de l'enseignement ekende kokangama na Luozi na Masimanimba na Oshwe. Après ekeye kobima na Lokolama. Après Lokolama ekomema biso jusque Shaba. Ndenge tolobaki ke ekendaki kosala jonction. Esala jonction quelque part liboso awa. Bokota TV eza radio te. TV eza radio te. Ba jonction yango wana esalemi awa lisusu eke lisusu kose fusionner liboso awa. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Et c'est fusionné lisusu awa tokomi na Lokolama. Après Lokolama ememi biso na direction ya Shaba, avenue Shaba. Après Shaba to continuer nango.
Shaba yangoyo tokomi na croisement Shaba Lokolama. Shaba yangoyo Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa toza na croisement ya Shaba na Kandakanda. Kandakanda tosi tolakisi bino yango. Après Kandakanda tokotaki India. Bokota awa toza na Shaba. Tokoti oyo eza avenue India. India ekomema biso ti asosa te. Ekomema biso asosa te. Après wana tokokende vers Dibaya. Après Dibaya tobimi tobimi Mangai. Après Mangai ezongisi biso na Shaba. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toza na quartier Salongo oyo avenue India. Tobandeli yango à partir ya Shaba. Tolakisa bino eta nango ya mukolo ya lelo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo avancer, tozo kende vers la fin de cette émission. Tolobi lelo tozalaki na quartier Salongo na commune ya Kasavubu. Tolobi commune ya Kasavubu eza na 7 quartiers. Tobandaki les artères de Kinshasa na quartier Lodia. Lelo toza na Salongo. Tokosalela bino Onel. Après Onel tosali Katanga. Après Katanga ancien combattant. Après ancien combattant Asosa Lubumbashi. Poto Silsa commune ya Kasavubu Mobimba. Mais tokobanda kosote ba jour mususu pour tokepe ba commune mususu. Awa toza toutaki India. Tozo kende maintenant ko déboucher vers avenue Dibaya.
surtout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire awa tokomi na croisement nango na Dibaya toleki croisement nango na Dibaya tozokende vers avenue Mangai Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa tokomi na avenue Mangai yango oyo avenue Mangai yango oyo Every time I wake up, I always will shout your Lord. Yeah, yeah, yeah. Every time I wake for you, you always watch out for me. You are my only girl.
Tolobi babalabala ebele ebima asosa te. Babalabala ebele oyo tobani na yango na gambela ebimi asosa te. Oyo ebima asosa eza kaka mibale dibaya na kanda. Babalabala mususu esuki na bamapango ya batu. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci beaucoup parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mukolo lelo. Les artères de Kinshasa mukolo lelo et nous biso na quartier Salongo na commune ya Kasavubu. Bozalaki ebele, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup parce que bozalaki scotché collé pour na kolanda émission na biso ya mukolo lelo. Na micro ezalaki wabino Augusto. Soki ye sozongi te tokutani mbala sima. Bonsoir chez vous.